ndenge nzambe azwaka ngai tango aye kobomanga mpona komema ngai na lola pe lifelo étape wana ezaki na 98 ok. Ah oui, na 98 tobandaki kosambela na nzambe malamu ezwaki 3 jours 3 jours ezwaka 3 jours ozolamuka te azolamuka te bamemi yo mpe na hôpital te bamemi ngai na hôpital et pourquoi bazwaki likanisa komema yo na hôpital te donc pendant 3 jours molimo na yo ekendaki déjà donc autrement babengaki yo okufaki déjà okomaki ebembe babiki nakufi nakomi ebembe nsima ya 3 jours wana na mokili ayo nayaki kosala mpenza une année nazoyeba bato bien te mayele ezongaka nga mpenza après 3 jours ntango oye kosekwa donc mémoire na yo ezalaki susu ezonga normal te mémoire ezongaka normal mbala moko te donc mémoire na nga ezalaki ya kobeba na banda koyeba mpenza bamakambo bien te donc tokovanda mpenza tovandi boye même grand frère na nga aza mpe paster na nzambe malamu ye mpenza ayebi ndenge nini ezalaki même ntango nzambe azomema nga wana nayebisi yango makambo donc nazoyeba bato te même mama na biso na banda koyeba ye te même papa na biso donc okoyeba ta mutu te sikoyo ere moko mémoire ezongi ere moko mémoire ezozala lisu te nasalaka nango soki inane nde malembe nzambe abandi kozongisela nga mayele malembe donc ndenge ebandaka kaka bongo. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Nabino nyonso bozola na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana oto ya kolobaki nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso azosela biso. Enka merci na bandeko nyonso basutena biso. Là on a moni papa na biso le pasteur Fezamisia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwa ya motema ya Bivens de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé lola ezofuta biso toujours na cadre ya ko informer bino na émission na bino nzela lola lelo to ya mi moko ya ba pasteur ya ba moko o ke boyebi très bien sur demande ya bandeko nde to ya mbiye to megempe ozonga un pas en arrière concernant témoignage na ye pe ada pe na message o ya memeli biso mukolo ya lelo. Il s'agit bien ya ndeko na biso les ressuscités de la mort, prophète Isaac et Mayele. Shalom papa. Shalom. Bonne santé, ça va? Ça va. Liloba bande oba mona okala nini ko loba na bango. Nzambe apambola bino, nzambe azala na bino ensemble. Vraiment tozana esengo mingi lisusu pona moko lelo tokutana na bino ensemble na nzela ya émission na biso. OK, merci beaucoup papa Isaac Mayele. Papa bande obazola na biso na ngai avant que na tikelo message à lelo sur demande ya bande ko papa o meke un peu ko talisa biso papa na biso. On se retrouve qui n'est pas au Samela, tout un pas en arrière. Les solos de bien papa a koufa la muka wana bandero ebele balana témoignage non na ebandité. On me ko expliquer biso papa. Les solos no ezaki ndengeni e bandaki ndeni on se retrouve au koufa pe au se quoi pe ezaki na ba aneni. Merci beaucoup pour la question que vous posez. Vraiment message na biso ndenge nzambe azwaka ngai. Tango aye kobomanga mpona komema ngai na lola pe lifelo étape wana ezaki na 98 ok. Ah oui, na 98 tobandaki kosambela na nzambe malamu nzambe apesaka déjà message na vision moko boye atalisaka ngai ke nakolakisa yo lola na lifelo mais nakomema yo ekozala voyage moko ya mlai okomona makambo ebele et puis bapreuve ezaki na bato ebele oyo mpe bazwa ba message wana sur ngai ezalaka bongo mais là on rebête la biso lisolo ya liwana et arriva ki neni no kufa et après ya kozonga sous andi mais on rebête la biso tant tozaka na prière wana tozala prière ya 3 jours bozala na prière wana eza na église na église OK tozaka na église tozala prière à partir ya prière wana tozaki ngai na ba intercesseur na ba serviteur mususu tant tozala prière à partir ya prière wana nde ezalaka na ba 16h na 16h wana to côté adoration nde na kati adoration wana ngai nde na kokweya nde esika nzambe azwilaka ngai nde ake komemanga kokoya oyo koyaki wana papa bozo prier bozo sa adoration okweyi peut-être bandeko bakanisa peut-être te kezalaki milimo mabe nde ekweyisaki yo puissance en sorte kozalaki animé na ba esprit mauvais nguya ya nzambe ekweyisi yo ou comment?
Oui, batum soupe babanda kansa ke ezab esprit mauvais. Parce que na temps wana babenga ka pe ba pasteur, tant na yeko kwe wana babenga ka plus de 12 pasteurs. Baya ko sala délivrance, peut-être eza esprit mabe. Ba pasteur wana pe bayaka, babandi ko sala prière, ba sala délivrance, babandi ko bimisa, peut-être eza esprit mabe bazo chasser, babandi ko tanga ba combat ba esprit nyonso. Rien. Prophétie eko bima na frère na biso azaki pe mosakoli. Ayeko ebisa bango wana nga kutu nazo yeba sute ayeko ebisa bango ke botika ye ndenga za wana deja azawa te ngai nzambe na sina juillet na memiye na lola et puis eza promesse ngai nzambe na pesa ba pasteur wana ba tietembe moko akoya abandi prière ya délivrance a prier a toki a lembi a kevanda msusu lisiso aye abandi ko prier ako prier a toki wana kutu ezaki ba frère nde bat bayebisanga parce que nga na banda weba lisu makambo wana te pona zaki wana te nzambe si amemi ngai do ba priaki ba msusu bavandi batoki bango nyonso balembi nde siko pasteur moko atelemaka wana ozolamuka te naalamuka te ezwaki ba air ebele ezwaki 3 jours 3 jours ezwaka 3 jours ozolamuka te nazolamuka te bamemi yo mpe na hôpital te bamemi ngai na hôpital te pourquoi bazwaki likanisa komema na hôpital te bakokaki kozwa likanisi ya hôpital te parce que ezaki message ya liboso eyaka do elandanaka plus de 4 fois ke eza na eloko moko boye nzambe alingi asala ngai sikoyo eloko wana akosala ngai ekozala voyage akokende komema ngai akolakisa ngai bamakambo ebele sikoyo ntango bayoka ndenge wana nde nzambe apesi lisusu explication na prophète mosusu azalaka wana ke batika nga bamema nga esika moko te tozala kaka wana donc pendant 3 jours molimo na yo ekendaki déjà molimo na ngai donc autrement babengaki yo okufaki déjà okomaki ebembe babiki nakufi nakomi ebembe mais sikoyo nzambe abandaki kopesaka bamessage epai ya bato ke botika ye nazolakisa ye makambo bapaster wana mpe bayaka balobaki eloko moko ke te seke eza baesprit mabe fo kaka lamuka babandi kosala badelivrance donc balembaka ntango balembi oyo azalaka ntango bamessage ebimaka ya liboso nde abandi koconfirme ayebisi bango ke fo botika ye nzambe esi alakisaka biso bamakambo ke akorevele bamakambo ebele donc oyo ndenge aza boye aza kaka ndenge Jean azwaka révélation na île de Patmos azalaki ravi en esprit bamemi ye même apôtre Paul akenda mpe na lola ndenge wana apôtre Paul mpe ezwaka ye 3 jours bato mingi bakomprenaka te ntango apôtre Paul abanda kotambola azokende asala bato mabe nde na nzela akutanaka na Jésus Christ agangelaka ye ntango agangeli ye batindaka ye epai Ananias asalaka 3 jours ezalaki lokola koma ndenge apôtre Paul akotaka lokola koma donc 3 jours wana nzambe abanda kolakisa mpe makambo nde soki otali mpe na bible Paul mpe akendaka mpe na 3e ciel donc bandaka ndenge wana ange aye kozwa ngai abandi kolakisa ngai sikoyo bamakambo ndenge ezali bapaster wana bazali kotia matata prophétie ekobimaka eloko botie matata boza mpe na campagne na nzambe malamu campagne eza campagne wana na pokwa ekosalima te ekozala na mvula moko ya makasi ekobeta bokima mpe mvula moko ya makasi ebetaka journa yango bakake ya makasi bakake na bakake ebetama nzambe asalaka makambo ndenge akokaki kosala wana akememanga nsima ya 3 jours wana na mokili ayo nayaki kosala mpenza une année nazoyeba bato bien te mayele ezongaka nga mpenza après 3 jours ntango oye kosekwa donc mémoire na oyo ezalaki susu ezonga normal te mémoire ezongaka normal mbala moko te donc mémoire na nga ezalaki ya kobeba na banda koyeba mpenza bamakambo bien te donc tokovanda mpenza tovandi boye même grand frère na nga aza mpe paster na nzambe malamu ye mpenza ayebi ndenge nini ezalaki même ntango nzambe azomema nga wana nayebi yango makambo donc nazoyeba bato te même mama na biso na banda koyeba ye te même papa na biso donc okoyeba ta mutu te sikoyo ere moko mémoire ezongi ere moko mémoire ezozala lisu te nasalaka nango soki inane nde malembe nzambe abandi kozongisela nga mayele malembe donc ndenge ebandaka kaka bomo sikoyo pendant kokufaki wana papa eloko nini omonaki eloko nini nzambe atalisaki yo ata oloba nyonso te maintenant kopesa biso oyo omonaki pendant bazopriye okweyaki okufi pendant 3 jours molimo ebimi nzambe atalisaki yo ni avant ke azongisa na bomoi na 3 jours wana nde ntango ngai na kufi nzambe aye koyebisanga ke
sikoyo nazo zoyo mbala moko namoni lumière moko makasi esika nazalaki ta namoni lumière wana na kati ya lumière dene komona ba ange ya nzambe ba ange wana bazoya ebele ba ange wana bazaki penza ebele baye tant bazoya moko na bango nde akitaki ti esika nga nazalaki nde namoni lumière ya makasi ya entouré ngai ntango ya entouré ngai moko ba ange abandi koinsiste ke mokolo yango ekoki nga natuni mokolo nini parce que avant événement wana esalima ezalaka na mokolo moko oyo namonaka ba ange na mapata na vision namoni ba ange wana bazoyebisanga ke esengeli ose préparer parce que okosala voyage moko tokosala na voyage moko amulai voyage wana okomona lola mpe lifelo okomona makambo ebele makambo oyo okomona ezali mpona kotémoigne yango ezali mpona kolobela yango bato na kati ya mokili na kati ya monde po bato babongola mitema mpo ti lelo bato baza na kati ya badistraction bato bazokomprendre te nde ange wana azwi ngai ntango akiti namonaki ye alati bilamba ya pembe epuis nzoto na ezalaki transparent ngai mpe molimo na nga ebimi namoni nzoto na ngai etikali na se ntango namoni nzoto na ngai etikali na se nazomona nzoto oyo ezalaki mpenza mbindo nzoto moko salite makasi nzoto moko ezalaki ata kitoko moke te nzoto yango nabandaki kosepela nango ata moke te namonaki etikalaki na se ntango nzoto etikali na se nde ange azwi ngai abi tozokende na yo sikoyo na lola tozokende okomona makambo ebele makambo wana ezali mpo bato ebele babikisama bato ebele bakangolama na nzela na makambo oyo okomona fo koyebisa bato bayeba ete mokili ekotikala nyonso ekoleka nde namoni eloko ekiteli biso wana ya lumière na forme ya ascenseur ntango eloko wana ya lumière ekiti na forme ya ascenseur nde eloko wana ememi biso namoni tozotika mokili oyo ezotikala mpenza ebiso tozokende na vitesse moko ya makasi tant tozokende na vitesse wana naomona mpenza mapata tozoleka bamapata ezaki bamarke na marke mapata nyonso elekaki tant toleki bamapata nde ange abandi koexplike ngai ke koto sikoyo tozokende na royaume ya nzambe eloko ya tozokende na royaume ya nzambe esengeli sikoyo bato bayeba ete makambo yo komona eza ya yo moko te ezali makambo ya bonzambe do bato fo bayeba ke mokili oyo eza deya na suka apartir wana namoni baange mosusu bakiti ebele ntango baye kokita bazaki ebele bazokita na escalier bamosusu wana bazokita bamosusu bazomata balati blanc blanc ntango balataki pembe nde baexplike ngai ke yaka nayoki voi moko ebandi koganga na likolo natali na songe wana namoni jésus christ atelemi kotelema na ye atelemi mbala moko ngai naye komona ye abandi koyebisa ngai makambo ntango azoyebisa makambo mai ya miso ebandi kokita ngai nazokokota te lumière ezalaki makasi mai ya miso ezokita namoni azalaki na echarpe moko ya or namoni mpe azalaki na ceinture ya or azalaki na sapato ya or atelemi suki ya pembe makasi nde abandi kokrie abi fo kokende koteya na baeglise fo kokende koteya na mokili na kati ya bapaster ebele baboya na bango koteya bozongi na yesu bapaster ebele baboya koteya repentance bapaster ebele baboya koteya sainteté na kati ya baeglise na bango. C'est pour cela diable azozwa bato ebele mpe bato wana bazokende lifelo na esika oyo tobengi séjour de mort. Pourquoi tobengi yango lifelo? Parce que lifelo eza kotalisa esika ya souffrance bapasi ezali ata olobi eza séjour de mort kokanisa tike na séjour de mort ozokende na mboka moko boye ndenge bato mosusu balobaka na mokili ke nazokende kopema oyo nazokende kozwa kimia ezalaka te. A partir ya wana nde babandi kotalisa ngai liwa ndenge liwa ezalaka nde baye komonisa ngai liwa ntango moto azokata motema. Ntango moto akataka motema nde a partir ya wana makambo nyonso ebimaka. Soki yo obandaki kosala mabe na yo wana ekobendela yo bademon e bademon wana oyo obandaki kosalela bango nde bakobima me yo boye na nzoto mwa yo oyeba mpenza eza te.
parce que si okufi mais na esprit ozomona bango wana ntango ozomona bango baye kozwa yo babandi kolakisa yo makambo na yo nyonso obanda kosala mabe na yo ndenge obanda kosala ndenge obanda koyiba nyonso wana ebimi ndenge obanda kotonga nyonso wana ebimi ntango biloko wana ebimi sikoyo jugement na nzambe ezokita kaka na ntango wana jugement na nzambe ezokita ntango ezokita bazotalisa ete soki otali na kati ya Esaïe 59 1 jusqu'à 3 babi ete non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous sauver. Donc, le bon qu'on a yawe ezam kusete po asunga bino, misuna ye yeza po ya kukufate po azam komona bino. Mais loko ezo sa la séparation entre bino na nzambe ezande masuna bino. De partir wana de omona mbala moko nzela na yo efungwami nzela wana ozokende sikoyo ya molili makasi balakisinga tunnel babengi yango tunnel de la mort na tunnel de la mort wana nde bakomi bamakambo nyonso ya mutu abandaki kosala mabe na yo nyonso obandaki kosala péché chéri lisumu oyo obandaki kosala oyo obandaki kolinga mpo eza na masumu mosusu omona mutu asala yango te mais eza na lisumu mosusu donc chaque jour asalaka yango donc akolekisa journée wana te sans que asala lisumu wana et lisumu wana etelemi kati na mutu lisumu wana ezotelema mpe mpona koakize mutu ntango etelemi wana yo kobundake olonga memwa yo olonga eza te lisumu wana ekangami na yo etango ekangami na yo bademo mpe baprésente yo ke oza mutu na bango parce que makambo banda kosala ezalaki ya bango babandaki koencourage yo na makambo na yo osalaki donc kende kuna na kati ya nzela wana ntango ozokende kuna ozokrie ozoluka même pasteur moko ateya yo bien évangéliste moko na mokili awa ya koteya yo mais okomona ye te ntan wana oza yo moko oza na ntan moko ezaki eza ntan mort ozaka yo moko na bademo wana bazotourmate yo okoluka ke ozonga surtout balakisaka même bato mosusu ntango bakufaka na accident moto akufi na accident ntan ya repentance kutu ezalaka te oza kutu na tante ya koloba nzambe elimbisa ngai oza na tante ya koloba nzambe yokelanga mawa yango wana mawa mingi mpona bato nyonso oyo bazoreconnaître te masumu na bango liboso ya nzambe ntango ozosala masumu fo reconnaître ke osali masumu motu nyonso aza na kati ya mokili oyo babi ete nil ne au-dessus de la loi moko te aza likolo ya mibeko do mibeko ya nzambe ntango ekiteli biso ebandaki na ye moko nkolo yesu masiya parce que nkolo yesu ntango aye na se awa abandaki kotosa mibeko ya nzambe ye moko nzambe me alakisaki exemple azalaki exemplaire mpona biso bato ya mokili abandaki kotosa maloba wana abandaki kobanga yango abandaki kosalela yango c'est pour cela bakelakisa ngai bato mutu na mutu place azokende bao bazokufa selo mibeko yana bato mosusu bakote mosusu évangile ya nzambe ekota te bawana bakosambisela bakosambisama selo mibeko oyo ya mokili mpona mibeko ya mokili mpe balobi ke kozwa mwasi ya bato te na mibeko ya mokili balobi ke koyiba te na mibeko ya mokili ya leta balobi ke kosala mutu mabe te koboma mutu te soki obomi mutu ozokende prison soki oyibi eloko ya bato ozokota prison sikoyo nzambe mpe na ndenge na ye asala bongo do lifelo ezali prison ya nzambe séjour de mort tozobenga toujours séjour de mort oyo tobengi lieu de tourment ezali prison ya nzambe ezali esika oyo nzambe atie baprisonnier nyonso et puis pourquoi atia moto parce que babi ke l'éternel juge son peuple à travers les faits nzambe asambisaka peuple na ye à travers moto moto yango nde ezikisaka salite moto yango ezikisaka biloko ya mabe yango wana ntango ozali na kati ya mokili awa me bien aimé papa mama ezali temps ya yo ya kose repentir eza temps ya yo ya koluka elongi ya nzambe mpo ntango ngai baange bazwi ngai tokei babandi kolakisa ngai baporte bazotalisa ngai chaque porte baporte ya bato ya lokuta baporte ya bato mabe na kati ya bato wana eza kaka teke balobi kaka bato pamba obie bafrère kaka basere na basala ya nzambe na bato bazalaki bayembi na bato bazalaki baserviteur to baservante bango nyonso donc bazalaki na kati ya bamakambo na bango wana mutu na mutu falaki
aluka nzambe na ndenge oyo esengeli. Nde toza wana nzambe azobenga moko na moko aluka ye. Parce que tango ange azomemanga azolakisa ngai kote moko ezaki nakuti bato mosusu bakangi bango ba chaîne na makolo. Bakanga bango ba chaîne. Siko bakanga bango ba chaîne na makolo, na mitu, na bakingo, na maboko, na loketo, ba chaîne na ba chaîne. Natuni pourquoi bato wana bango bakanga bango ba chaîne bongo. Babi oui. Eza bato babikotisaki na ba pratique ya ba coutume ya mokili. Babikotisaki na ba pratique ya biloko ya mokili. Babikotisaki na ba pratique ya biloko ya Satan. Et lokola babikotisaki na ba pratique wana yango wana ozomona etendenge baza wana bakotikalaka kobika lisusu te baza wana sikoyo baozela esambiseli na bango mais sur place baza torturé na badémon. Yango namonaki ndeko mosusu azoloba ete lifelo ezalaka te, lifelo mpe eza mboka. Lifelo eza mboka te, lifelo eza esika moko ya mabe. Eza esika moko ya mabe. Ntango nzambe azobenga bato nazopesa batémoignage azolakisa nga bamakambo alakisaki nga makambo ya basali ya nzambe alakisaka ya bapaster ya baévangéliste ya baprofete baserviteur baservante mutu na mutu na makambo na ye. E ayaki kotangela ngai mpe bamakambo ebele oyo ezosalema na kati ya mokili. Aye komonisa ngai ndenge nini bato ebele Satana asi akangi bango. Aye kolakisa ngai abe omoni kuna na kati esika wana alakisi esika moto ezaki makasi. Bato mosusu bakomi penza lokola bakomi lokola beskeleti. Babi wana eza ba serviteur de Dieu, bazaki ba pasteur, ba prophète, ba évangéliste. Wana ezali tunnel na bango. Pe ezaki na ba trou ya moto. Bacha bango wana. Ba wana babi ketan bazaki mokili basala ya nzambe. Babanda osalela nzambe. Mais babanda obanga nzambe te. Vina bango mobimba, babanga nzambe te. Vina bango les bandeli babanda ko salela nzambe, babanga ye. Mais tant batombwami, tant bazui bozui, tant bakomi na succès, tant bakomi na mbo babosani nzambe. E bango wana ozomona sikoyo baza na esika ya mabe. Baza na kati ya souffrance, nzambe azo torturer bango na nzela ba démon wana, ba démon siko bazui pouvoir likolo na bango. Bazo nyokola bango parce que bazaki teti baboyaki kobanga nzambe. C'est pour cela faut yebisa bato baye bango. Eza pona koteya te po muto abika. Eza pona koyemba te. Eza pona ko prophétiser te. Mutu na mutu akozwa etumbu na ye par rapport à makambo azosala. Donc balakisi na prison ya basali ya nzambe, prison ya basali ya nzambe eza prison moko mabe. Soki oleki prison ya basali ya nzambe eza prison ya bato bandimelaka Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi, mais babanga ete bango pe prison na bango pe ezalaki. Sikoyo ba païen prison na bango eza pe na pasi ya makasi, mais oyo eleki makasi eza x3 eza de prison ya bato oyo bazali kosalela nzambe. Soki yo yebaka deja nzambe oke kota kisi, oyebaka nzambe oke kota bonganga, yebake yo tango eko kota na kati ya occultisme wana okomi magicien, okomi mosali ya Satan, do elingo la sete oboyi na nzambe. Yango wana babengaka lisumu oyo ya péché contre le Saint-Esprit. Ozo péché contre le Saint-Esprit. Nzambe mtu apesaka pouvoir, nzambe mtu apesaka nguya, nzambe mtu atombolaka bato. Mais bato lelo balingi lisu nzambe te. Bato bazo courir na ba succès. Bato bazo courir na ba force moko ya ténèbres po bakumisama, po bayeba bango. Mais ba force wana pe ezalaka na suka nango. Ntango nzambe alakisa ngai équipe ya bato batelemi balati bilamba noir. Mais bato wana basimbaki ba Bible. Ba Bible na bango namonaki ezotanga makila. Ngana tuni Seigneur. Mais ndenge nini wana eza ba Bible mais ezotanga makila boye. Ayebisi te eza ba Bible. Ba Bible na bango ezotanga makila ka ndenge omoni Bible boye. Eza Bible mais ba serviteur wana soit disant ba pasteur ba simbaki yango. Mais ba Bible na bango ezotanga makila. Nzambe ayebisi ki omoni bango tango batelemaka na chair pona koteya liloba ya Nzambe. Ndenge batelemi wana ba Bible wana ezosanza makila. Elingo lakisi te makila ba sacrifice o basalisaka wana. Nde basalisa ba sacrifice. Bible wana ka basimbaka yango wana ekozala esambiseli na bango. Yango wana ekosambisa bango parce que makila wana siko ezotanga, ezoloba, ezoganga na miso ya Nzambe. Makila wana tango ezoganga na miso ya Nzambe nde bayeko yebisa ke yango wana ozomona lelo
bato mingi bakokende lifelo à cause ya kozanga kotosa nzambe, à cause ya bisengo mokili, à cause ya basuccès. Mutu nyonso alingi ayebana, mutu nyonso alingi bato bakumisa ye, mais nzambe abiete tina eza te bakumisa yo. Malamu kutoza no ata frère, oza no ata frère oyebani no te, ozobanga nzambe un jour okoti na lola ke okomi pasteur, okomi mosali ya nzambe, bato bakumisaka yo ke oza mosali, me na se ya Bible na yo likasa ezali, na se ya Bible na yo eza na eloko moko oyo bomba oyo epesaka o succès. Na se ya Bible na yo oza na basirene, oza na bamami wata oyo bazopesa o succès wana, metango ozotelema na chair, ozoganga na kombo na Yesu, ozoganga na kombo na Yesu, or Yesu wana aza na yo te pe atikali koyeba yo te. Eza mawa de yango ozomona ke bato ya ndenge wana bateka deja ba vie epai ya diable. Les vendeurs d'âmes, donc ils ont vendu leurs âmes devant le diable. Bateka ba âme na bango epai Satan, pour Satan apesa bango ka succès. Bayebana mokili yeba bango, bato bayeba bango. Lokola makambo tozomona lelo, tozomona ba événement ebele. Nzambe ataisaki ete 2022 ekozala makambo ya makasi, baliwa ebele, baliwa ebele ekozala, makama ekozala, crise mondiale nzambe ayebisaki ngango na 2020 pe tanto koti 2021 nzambe alakisi ngango crise mondiale ezoya ya makasi. Yango wana azoloba mingi mpona bandeko na biso baza na poto, baza partout na baamérique, bozalaka na mayele. Nzambe ayebisaki ngaki mutu na mutu fo ozalaka mpe na baprovision na yo, fo ozalaka mpe na mayele ya koinvestir na Afrique, fo koinvestir na Afrique. Nzambe alobaki ete fo osala mpenza attention mpona bapays mosusu, bacontinent mosusu wana. Donc même si oza kuna fo kokabola yango ezala 50%, 50-50. Ere moko oza na makambo na Afrique, ere moko mpe oza na makambo kuna na Europe ou bien na Amérique, partout bisika oza. Parce que ba événement oyo bozomona ekokontinue nani tomoni te, eza na ba événement mosusu ezoya. Tozela na 2023 tokomona mpe lisusu makambo mosusu oyo Satan azokanela, parce que chaque année Satan azokanela. Mais Nzambe azoyebisa biso ke biso peuple na ye tobatela kondima. Tala ntango ange aye kozwa ngai akelakisaka place wana oyo bato bazalaki ebele, bato wana bazalaki ebele sans bilamba, bato wana bazokrie e bademo bazobwaka bango na moto, bazobwaka bango na moto. Donc ozomona mpenza lokola foule, bato baza plein, lifelo ezalaka plein oyo tobengi séjour de mort. Kuna bato baza plein, donc bato bazalaka tout le temps bapemaka te. Chaque jour bamilio na bamilio ya bato bazodinda na moto. Mais na lola peut-être tokomona kaka bato misato. 2020 Seigneur alakisanga 2020 Nzambe asovaki bato ebele, 2020 bato bakotaki mwa ebele na lola. Ezaki rapport, ezaki makambo Seigneur ayebi kolakisanga 2020 bato bayebaki kokota mpe na bokonzi ya Nzambe mwa ndambo. Bien aimé, yebaki oyo Nzambe azoluka kati na yo ezali qualité, eza quantité te. Qualité wana epesami na bato nyonso te. Lola eza mboka ya chair, eza mboka ya kitoko, biloko ya mbindo ekokota te. Yango ozomona bato ebele baza na mokili awa bakokota kuna te. Yango nazopesa message po ete bato nyonso bayeba yango, même mpona sere Rite, mwana sere Marimi Sam, fo ozongela Nzambe. Yo ozolanda lisusu nzela ya mama na yo, modeli ye asalelaki Nzambe na désordre. Message ezali ete yo fo tika ba maquillage, zala simple, salela Nzambe na ndenge ya solo. Kolanda succès te, mosala ya Nzambe azaka star te, mosala ya Nzambe azaka humble. Mosala ya Nzambe azateke soki okomi koyemba, okomi star, ndenge kaka bato ya mokili bazalaka, ba musiciens profanes bazalaka, ndenge pe yo ozali. Non. Babiete, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Différence faisale. Donc message wana eza pona se Rite pour ozongela Nzambe. Pour ko salela Nzambe, kolanda te osala kandenge mama na salaki, parce que ya salaki na ndenge na yo to sala sala Nzambe, to Nzambe salela Nzambe na ndenge esengeli po to kota na bokonzi ya likolo.
nzambe aza nzambe ye alobaki ete mibale bakozala na mbeto moko akokende moko akotika mwasi na mobali akokende mwasi atikali mwasi akokende mobali atikali mama akokende mwana atikali mwana akokende papa atikali biloko wana ekozala bongo. C'est pour cela tant Seigneur azopesa message ezalaka accusation te nayebi lisu ntango napesi bamessage na 2018 na 19 kofingama ezalaki mpe makasi bato bafingaki makasi bato ebele babandaki koloba ye amonaka kaka bato na lifelo ye amonaka kaka bato na lifelo me lelo soki totali na bareseau sociaux ekomi mutu nyonso akomi okende komona lifelo kasi siko bobanda kopesa biso toro ndenge nini ebele bobanda koseka biso bobanda koloba makambo prophète Isaac alobaka eske vraiment ezalaka eske makambo wana ezalaka me lelo ebele bakomi kobenga nga o makambo obandaki koloba wana eza bongo vraiment sere moko mpe amoni yango frère moko mpe amoni yango. Nzambe aza nzambe ntango azolakisa biso makambo azolakisa mpona pamba te. Même temps napesaka message ya emeneya bato mingi batiaki doute bato ebele baduta babi ezalaka te moto abetaki miziki ya mokili akokota na bokonzi ya nzambe te mais abetaki yango suka ezaki ndenge nini repentance asalaki barepentance est ce que yo mpe osala repentance yango nde kozala mpasi tokomona bamusicien ebele oyo bazobanga nzambe bakokota bokonzi ya nzambe tomona mpe bamusicien ebele oyo baobanga nzambe te bakokende mpe na lifelo nzambe azobimisa parceke nzambe alobaki sekret ekozala te makambo tomona lelo toloba yango na sakola yango naloba deja ke nzambe atalisi nga basali ebele bazobanga ye te e na pointa mpe limité surtout limité déjà ezali mboka oyo babengaka donc centre eza lokola Babylone la grande ya Kinshasa parce que bafulu nde eza kuna nde satan azoopere na baserviteur ya mabe mikolo ezokoma soki moto ozotambola ntango ozotambola meme na mituka mwa olobaki oza paster eza te soki mpe oyembaka mwa olobaki eza moyembi eza te parce que kofingama moko ya makasi soki olingi otambola bien loba oza na mituka na yo ozotambola yango mais sino te lelo bazofinga bapaster e nzambe alakisina ke makambo wana ya kofinga bapaster wana oyo ezobima ezali makambo oyo eza baplan établi na satan ye moko azosala baplan na ye ndenge nini akodétruire baeglise e baserviteur mosusu mpe baza baserviteur de dieu te mpo mingi mpe batanga bakombo ya bademo toyebi bango ebele batanga bakombo ya bademo ya ndenge na ndenge batanga bademo ya marke na marke batanga bagege pire batanga biloko wana nyonso tu mais lelo oyo ntango bazofingisa kombo ya nzambe bato balobake bapaster oyo ezaka bapaster nyonso te bapaster ya nzambe baza bien aimé faut kokeba eza distraction moko yana bato mosusu baye na mokili awa mpona kozwa basuccès na sens ya salité na sens ya mbindo nzambe aza kuna te mpe nzambe aza na bango te faut kosala repentance nzambe azosenga Congo faut kosala mpenza repentance même il y a 3 jours baserviteur de Dieu ya Congo faut kokota bamabondeli même 3 jours po ete nzambe ayoka mawa parce que ezali na ba oyo diable autilisaka mpe azoyi koutilize mpona kofingisa kombo ya nzambe parce que satan azalaka bongo akopesa mission yo kaka sala boye mpo kombo ya bapaster ebeba yo kaka sala boye mpo kombo ya bapaster ekufa mpo liloba na nzambe ekufa lelo soki makambo ya bapaster ezobima nde komona mokili mobimba bato mosusu bakomisi yango masolo ya partout ekomi elengi me bamisilma soki basali mabe eyebanaka te catholique soki basali mabe eyebanaka te basango soki basali mabe eyebanaka te parce que satan azomona étoile ya baeglise ya nzambe yango wana bandimi ya nzambe bokweya te na kati ya badistraction wana eza badistraction nzambe yebisinga ke bolandaka te bokotaka mpe bamakambo yango te soki bomoni bazosala babiloko wana oyo bazali ya basi balongwa na nzela ya nzambe bazosala makambo na bango bino moko boyebi bango ke basi balongwa na nzela ya nzambe nzambe alakisa biso tolobela bango mais bobanda ondima te sikoyo lelo oyo nzambe azobimisa bavi ya bato ebele na pwasa ya motu ya ezali ke bato oyo bazoyoka message oyo base repentir basali ya nzambe fo se repentir parce que nzambe akoboma basali ebele basali ya nzambe ebele bakokufa bamusicien ebele bakokende bokomona ekolandana à moins que base repentir mais soki repentance eza te bokomona makambo nzambe akosala parce que nzambe azoya na kombo na ye akoya na kombo na ye akolakisa nano esili te
makambo ekobima na kati ya mokili awa nzambe akobimisa basekret ebele ndenge alakisaki nga demo wana atelemaki na forme ya géant azokrie mokili oyo eza ye nga namonaki ye demo me nzambe abi eza satan ye moko na butu ya lelo ayebisanga eza satan azokrie mokili oyo azoreklame alobi eza ye azokomikumisa namoni bademo bazosepela donc soki motu moko asali mabe na cadre ya baeglise na cadre ya bato ya nzambe boyeba ete na kaka satan ezalaka esengo na kaka satan bazokumisa satan bazobetele maboko bazosepela parceke kote ya nzambe bato mingi bakopengwa bato mingi bakoboya kosambela nzambe te mpona paster moko boye koboya kosambela nzambe te mpona évangéliste moko boye koboya kosambela nzambe te mpona mutu moko boye azosala mabe soit mutu wana mpe ye moko ayebi ke ye esi akata asala alliance na satan akokende na ye lifelo yo kopengwa te mpona mutu wana kopengwa te mpona bato wana eza vraiment ndenge naza awa nauti montagne nazalaki en prière mais lokola bato ebele bazalaki na besoin ke naya kolanse bamessage oyo bayoka nde yango wana nabanza kala bomona ngai mpona kolanse bamessage ya boye mais lelo soki na ye parce que seigneur asengaki ete peuple na ye bayoka bamessage oyo mutu nyonso ase repentir crise moko ezoya lisusu ya makasi na kati ya mokili crise wana nzambe ayebisaki bana na ye akoprotege bango bato baza ya nzambe bakozala protege mais bobanda deja koorganize na afrique bobanda koorganize afrique parce que komi temps ya afrique nzambe alingi atombola mpe afrique nzambe alingi apesa mpe valeur na afrique oza congolais nzambe mpe alingi apesa congo valeur yango wana sikoyo basali ya mabe bazoyaka mpona kobebisa réputation ya congo kobebisa réputation ya makambo ya nzambe mpona koetufe biloko ya nzambe kati na mboka oyo mboka nzambe abi ezali mboka ya jésus christ congo eza mboka ya jésus christ même makambo ya kobundisaka baeglise omona makambo eye wana kaka ekomi fo babundisaka baeglise non soki moto asali mabe ye na mabe na ye bible elobi ete l'âme qui pêche c'est celle qui mourra oyo asali lisumu ye wana akokufa boza mwasi na mobali soki mobali moto asali lisumu mobali akokufa soki mwana moto asali mabe mwana moto akokufa parce que jugement ya nzambe ezalaka bongo bible etalisi biso na Hébreux 9 27 après la mort vient le jugement yo moto olingaka succès yo moto olingaka lokumu yo moto ozosala makambo ya mabe mais ozokosa bana nzambe keba sala attention baliwa ezoya ya bato misato na kati ya mokili awa ezoya oyo bakokonfese namonika kote ya bamusicien makambo ezali oyo bakokonfese nzambe akoprotege bango mais oyo bakokonfese te ekozala mpenza mawa ekozala mawa parce que mokili ekomi na suka bien aimé banga nzambe kanisa ndenge nzambe alokota yo kanisa ndenge obanda kotambola na lipapa ozotambola na lipapa ozokende bazamba bamontagne lelo oyo nzambe atomboli yo na mbongo nzambe apesi yo ekomi nango ya maseki ekomi nango baaventure fo kolela bomoi na yo parce que oyebi te na moto wana est ce que yo kokoka babi là où il y a des graissements de dents et des souffrances des tourments éternels babi ke moto wana esilaka te moto wana ntango ngai namoni yango ezosila te moto ezopela kaka na baoyo bazokosela bazoteya mpe barepentance me na ndenge ya mabe bapasere ya bongo mpe baza epuis nzambe azoyebisa bango basala attention to na paster mosusu ye ateyaka mpe repentance mais soki azoteya yango vraiment ozomonaka epenza yango wana mais nzambe abiki eza nango hypocrisie eza bahypocrisie bazosala do baza ebele c'est pour cela mabolongo na biso ezala na se nzambe apekisi mwana nzambe keba na makombo ya bapaster nyonso te baza mabe basala nzambe oyo bazobanga nzambe baza eli azalaki amemonaki ye moko mais nzambe ayebisaki ete naza na 7000 lisusu babombami oyo baflesir mabolongo na bango te deva bale bazali yango wana soki ozala na église na temps lelo soki omoni mosali ya nzambe asolo okumisa nzambe soki omoni vrai serviteur mpenza nzambe akonfirme ye mosali ya nzambe ya solo okumisa ye parce que basali ya nzambe asolo na temps lelo baza lisu mingi te mingi babatami nsima bible mingi bango wana namonaki basimbi babible nzambe alakisinga balati bilamba noir mais basimbi babible na bango ezotanga makila ezotangisa makila nzambe ayebisaki omoni baza ya ngai te
baza ebele bato ya bongo bazotangisa makila ya bato na se ya nkombo ya jésus christ ebe église wana ntango basalisa basacrifice bato bakozala ata lokola aza na 5000 personnes aza na 2000 membres ata moto akufi bokoyeba te ata bato bakufi 15 bokoyeba te mais sata apesa bango bastratégie ndenge nini bakoki kozwa bato lokola paster mosusu azali kosambelele nzambe kati na solo paster wana ntango azoprie kati na solo amoni baninga na ye succès mbongo ebele bato ebele ye mpe abiki akende me akenda kuna bakenda koyebisa eke biloko na biso ezouta na ténèbre bayebisi ezouta na ténèbre fo yo mpe okota kuna mpo grand maître na bango apesa yo autorisation amona mpenza satan abimela ye ayebisi ngai nde grand maître ya makambo yango aganga akima mbango baza mpe bao bazoya kotubela na secret naza na mosusu alobela ngai mpe makambo autaka bandal alobi mpe bamakambo ndenge nini bapesaka ye poison nazali paster bapesi ye poison mpo asali renoncement parce que babanda kopesa chaque jour soki akoti bapesi ye $100 par jour oza na droit ya $100 par jour $100 mais ye nzambe akeli otise na ndoto ke ozokende lifelo nzela ozolanda wana ozokende lifelo mombo na nzambe wana asala repentance poison elongwa topria seigneur akangola ye topria mpenza na bakongo na Congo central tokendaka retraite nzambe akangola ye c'est pour cela na mokuse tozoloba ete tobanga nzambe lola eza lifelo mpe eza nyonso oyo ebanda kokanga yo sala makasi otika yango sala makasi otika yango papa mpe mama balakisaka na lola eza kitoko makasi nayebi te eloko nini oyo okomona na mokili awa okoloba ete nakotika yango te parceke eza kitoko avion eleki lola te voyage ya poto eleki lola te mituka eleki lola te mbongo baimmeuble eleki lola te ata nzambe abiki okoke poto okende eza nango mabe te okokende partout na mokili mobimba okomona mboka te eza lokola lola okomona esika moko te oyo okolula mpenza koleka lola nga namoni mboka wana banzete eza en or babalabala nyonso eza or na or ozomona mpe ya bacristal partout ozokomitala neti na miroir mboka kitoko ya ndenge wana yo rate yango mpona lokumu ya mokili mpona succès ya 5 ans mpona succès ya 2 ans mpona succès ya 10 ans tokeba bato ebele bazokende na enfer parce que balingi koyokela nzambe te balingi kobanga nzambe te e yango wana mpe bazokende na kati ya lifelo tokeba bana na nzambe tobanga nzambe mpo ete tokota na bokonzi ya likolo parce que bokonzi ya likolo eza eloko ya motuya mpona biso bokonzi ya likolo eza très important mpona yo na nga donc orate lola te kaka mpona biloko ya mokili oyo parce que oyokaki kuna ata omoni moninga na yo amati tika ye amata eza ta na ye yo koforce biloko te makambo ya koforce biloko mingi bazopengwa mingi bazolongola nzela ya nzambe lola eza kitoko makasi kambi biso toke kuna yoka koyemba chaque jour louange na louange koyemba na koyemba nzala eza te biso ntango tozotambola ange azomema nga tozotambola tozobina tozoyemba bamélodie nazoboya kutu na kozonga lisu na mokili te me baange bazotindika nga na makasi fo ozonga mpo bato mosusu mpe bayoka makambo oyo yango mpe naza na kati ya mokili mpona kotémoigne nazolemba te presque 22 ans yango ekoki nazotambola mpona kopesa bamessage mpona kokende kopanza bamessage oyo tozolemba te mpo toyebi ke récompense na lola eza bato mingi mpe oyo bapesa meme dimi ya nzambe te baza na baproblème na miso ya nzambe bamalédiction bomona ezokota na bandako ya bato ebele parceke baza bamiyibi ya dimi mingi bapesa dimi ya nzambe te yana bato mosusu oyo bayebisa likambo ya dimi ya nzambe ye azosala badiscussion partout akosala badiscussion na bapaster estce ezalaka ezala makambo ya ancien testament non dimi moto abandango abraham aza moto ya foi père de la foi dimi ezala mibeko ya moïse te ezali mpenza abraham moto abandango epai ya melkisedek ntango opesaka dimi na yo ekoprotege bozwi na yo ebele bobanda kopesa dimi ya nzambe eske opesaka lisusu vi ekauka yo ozomona vi ekauka yo parceke na lola eloko eza te ntango opesaka dimi na yo bazotongela bandako kuna kosala baaction de grâce na yo bazotongela bandako kuna bazobongisela yo kosala bagene kotanga babible
nyonso wana ozotinda matériel na royaume ya nzambe mais bato ebele balakisanga bandako na bango baange bazobuka yango bayebisinga bandako wana baange bazobuka eza bandako ya bato oyo babandaki kosalela nzambe mais bakóma na négligence abandaki kosunga mosala ya nzambe asala bave ya kosalela nzambe boye mais asala yango te aloba na nzambe na kosala boye asala te bato wana bandako na bango ebukana eloko eza te soki osakani mpe okendeli feli nzambe apambola bino bocomprendre ke makambo wana eza très important mpona vie na bino donc lola ndenge eza wana ezali esika oyo nzambe abongisi mpona biso nyonso mpo mutu nyonso akende kuna mpo mutu nyonso akende kosepela kozala mpe fanatique ya paster te kozala fanatisme ya paster te ote lokola nga paster wana lokola boye te soki aveugle azokumba baaveugle bango nyonso bakweya na libulu fo tozala prudent na mipepe oyo satan atie na mokili awa parce que eza bamipepe oyo satan azosala mpona kopanza baeglise mpona kopengwisa bato ebele na mipepe wana oza mondimi batelaka ondima na yo ondimaka paster te ondimaka jésus christ na bateme ntango bateme epesamaka balobaka te ke estce ondimi paster estce ondimi prophète non balobaka te estce ondimi jésus parce que jésus akodecevoir yo te yango basala ya nzambe mpe fo toyeba ke bana nzambe oyo toteyaka bango wana nde bazopambola biso bango wana nde bazosunga biso ozalaki na kati ya pasi ozalaki na souffrance lelo ozwi kimia wana peut-être ndako oza bango nde bato bazwila yo peut-être mutuka otambolaka bango nde bato basomba peut-être oza na eloko boyo bango nde bato basalela yo koyokisa bandimi no soni te zala humble partout oza nzambe asengi barepentance fo esalema na kati ya basala ya nzambe oyo ezali ane ya repentance mpe ane ya évangélisation double kati na mokili mobimba vraiment nzambe asunga moko na moko bien-aimé soki oza wana nano oyamba yesu te na vi na yo lokola mokonzi mpe mobikisi na yo il est temps ya koyamba ye akoboya yo te oyamba ye mpo ete asunga yo landa ngai na priere oyo loba nkolo yesu nayambi yo na motema na ngai zala mokonzi mpe mobikisi na ngai limbisa masumu na ngai kobanda lelo napesi bomoi na ngai epa na yo salisa ngai merci mpo ete oza mokonzi mpe mobikisi na ngai sunga vi na ngai mpo ete un jour nakota na royaume na yo na kombo ya jésus christ amen seigneur dieu natiki bana no na maboko na yo bayebanso bazolanda bamessage oyo tika ete molimo santo osala mosala ngai nazali pamba yo nde oza nzambe sala grâce mpo ete bana na yo oyo bazolanda message oyo babikisama bakota na royaume na yo au nom de jésus christ amen yango wana oyo nyonso olingi ozwa biso numero na biso eza wana plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23 yo toza wana bana na nzambe luka oyamba yesu na baeglise bato ebele batondi na kati ya baeglise na biso mingi bayamba yesu te siko bakota lola ndenge nini parce que koyamba yesu eza engagement ozosala liboso ya nzambe ntango ozokete ya meme paye foza na courage ya koyambisa ye yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye toza ministère cité jérusalem oyo eza na triangle ya campus soki oke kota rond-point ngaba ozomata campus temple na biso eza wana okomi kaka esika ya école mama olive oyo place babengaka la perle otali kaka na soki outi rond-point donc otali na droite nde okomona église oyo ya étage ya batole ya blé nde tozalaka wana chaque mardi 16h à 18h jeudi 16h à 18h dimanche 9h à 12h30 donc toza wana mpona lokumu ya seigneur soki oluki biso tozwaka mpe temps ya koprie mpona bato baza na baka moto aza na problème topriaka mpona ye olingi mpe obenga biso po ete tosolola tokosolola olingi osoutenir biso mpe na construction ata saki ya nsima eza nango lisumu te nzambe akopambola yo eza malamu mingi chaîne na biso mpe yango oyo okosomba mpe micro okobakisa mpe eloko moko nzambe akotika yo te yango wana nzambe apambola bino nzambe akumisama apambola mpe papa alvin oyo abengaki biso na esika oyo mpona kopesa liberté peuple ya nzambe balanda message ya édification merci shalom shalom bina tozoyemba bamélodie nazoboya kutu na kozonga lisu na mokili te me baange bazotindika nga na makasi fo ozonga mpo bato mosusu mpe bayoka makambo oyo yango mpe naza na kati ya mokili mpona kotémoigne nazolemba te presque 22 ans yango ekoki nazotambola mpona kopesa bamessage mpona kokende kopanza bamessage oyo tozolemba te
pour toyebi ke récompense na lo lesa bato mingi pe o bapesa même 10 ya nzambe te baza na ba problème na miso ya nzambe ba malédiction bo mona ezokota na bandako ya bato ebele parce que baza ba miyibi ya 10 mingi bapesa 10 ya nzambe te yana bato mosusu oyo bebiseli likambo ya 10 ya nzambe ye azosala badiscussion partout akosala badiscussion na bapaster est ce que ezalaka eza makambo ya ancien testament non 10 moto abandango abraham aza moto ya foi père de la foi 10 ezala mibeko ya moïse te ezali mpenza abraham moto abandango epai ya melkisedek ntango opesaka 10 na yo ekoprotege bozwi na yo ebele bobanda kopesa 10 ya nzambe eske opesaka lisusu vie ekauka yo ozomona vie ekauka yo parce que na lelo eloko eza te ntango opesaka 10 na yo bazotongela bandako kuna osala baaction de grâce na yo bazotongela bandako kuna bazobongisela yo kosala bagene kotanga babible nyonso wana ozotinda matériel na royaume ya nzambe me bato ebele balakisanga bandako na bango baange bazobuka yango bebisinga bandako wana baange bazobuka eza bandako ya bato oyo babanda kosala ya nzambe me bakóma na négligence abanda kosunga mosala ya nzambe asala bave akosalela nzambe boye me asala yango te aloba na nzambe na kosala boye asala te bato wana bandako na bango ebukana eloko eza te soki osakani mpe okendeli feli nzambe apambola bino bocomprendre ke makambo wana eza très important mpona vie na bino donc lola ndenge eza wana ezali esika oyo nzambe abongisi mpona biso nyonso mpo mutu nyonso akende kuna mpo mutu nyonso akende kosepela kozala mpe fanatike ya paster te kozala fanatisme ya paster te ote lokola nga paster wana lokola boye te soki aveugle azokumba baaveugle bango nyonso bakweya na libulu fo tozala prudent na mipepe oyo satan atie na mokili awa parce que eza bamipepe oyo satan azosala mpona kopanza baeglise mpona kopengwisa bato ebele na mipepe wana oza mondimi batela kondima na yo ondimaka paster te ondimaka jésus christ na bateme ntango bateme epesamaka balobaka te ke estce ondimi paster estce ondimi prophète non balobaka ete estce ondimi jésus parce que jésus akodecevoir yo te yango basala ya nzambe mpe futo yebake bana nzambe oyo toteyaka bango wana nde bazopambola biso bango wana nde bazosunga biso ozali na kati ya pasi ozali na souffrance lelo ozwi kimia wana peut-être ndako oza bango nde bato bazwila yo peut-être mutuka otambolaka bango nde bato basomba peut-être oza na eloko boyo bango nde bato basalela yo koyokisa bandimi no soni te zala humble partout oza nzambe asengi barepentance fo esalema na kati ya basala ya nzambe oyo ezali ane ya repentance mpe ane ya évangélisation double kati na mokili mobimba vraiment nzambe asunga moko na moko bien aimé soki oza wana nano oyamba yesu te na vi na yo lokola mokonzi mpe mobikisi na yo il est temps ya koyamba ye akoboya yo te oyamba ye mpo ete asunga yo landa ngai na priere oyo loba nkolo yesu nayambi yo na motema na ngai zala mokonzi mpe mobikisi na ngai limbisa masumu na ngai kobanda lelo napesi bomoi na ngai epa na yo salisa ngai merci mpo ete oza mokonzi mpe mobikisi na ngai sunga vi na ngai mpo ete un jour nakota na royaume na yo na kombo ya jésus christ amen seigneur dieu natiki bana no na maboko na yo bayebanso bazolanda bamessage oyo tika ete molimo santo osala mosala ngai nazali pamba yo nde oza nzambe sala grâce mpo ete bana na yo oyo bazolanda message oyo babikisama bakota na royaume na yo au nom de jésus christ amen yango wana oyo nyonso olingi ozwa biso numero na biso eza wana plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23 donc toza wana bana na nzambe luka oyamba yesu na baeglise bato ebele batondi na kati ya baeglise na biso mingi bayamba yesu te siko bakota lola ndenge nini parce que koyamba yesu eza engagement ozosala liboso ya nzambe ntango ozokete ya même paye foza na courage ya koyambisa ye yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye toza ministère cité jérusalem oyo eza na triangle ya campus soki oke kota rond-point ngaba ozomata campus temple na biso eza wana okomi kaka esika ya école mama olive oyo place babengaka la perle otali kaka na soki outi rond-point donc otali na droite nde okomona église oyo ya étage ya batole ya blé nde tozalaka wana chaque mardi 16h à 18h jeudi 16h à 18h dimanche 9h à 12h30 donc toza wana mpona lokumu ya seigneur soki oluki biso tozwaka mpe temps ya koprie mpona bato baza na baka
moto aza na problème topriaka mpo na ye olingi mpe obenga biso po ete tosolola tokosolola olingi osoutenir biso mpe na construction ata saki ya nsima eza nango lisumu te nzambe akopambola yo eza malamu mingi chaîne na biso mpe yango oyo okosomba mpe micro okobakisa mpe eloko moko nzambe akotika yo te yango wana nzambe apambola bino nzambe akumisama apambola mpe papa Alvin oyo abengaki biso na esika oyo mpona kopesa liberté peuple ya nzambe balanda message ya édification. Merci, shalom, shalom.